Merci à Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts et pour la chaîne YouTube de Congo Live. Le Belarabino, Matali politique, actualité à Mokanamso Congo. Le Lopenza, le 19 septembre 2019, c'est le bon déjà 3 ans depuis que la victime y a marche, il y a le 19 septembre 2016, Bandekonamso Congolais, Babimara Nanzela, on a marche qui vont dénommé carton jaune, au Baneko Pesa Penza, la régime. Oyo ya mwana mboka Kabila Kabange bilimo boyebi régime wana eboma bato ebele bato bakufa bato batikana ba défaut régime bato bandeko nyokwa ma population bazaki pena na basi souffrance yango ba Kongo babimaka na nzela pona kotelemela Kabila pote pouvoir na ye ekwe ya penza kasi tomonaka pe ba combattant penza ya mwana mboka Franck Diongo ya parti MLP babimaka na nzela mokolo wana pona kopesa Kabila Kabange carte jaune kasi bakufa Faka ebele na yango na tina mokola lelo esali bongo déjà 3 ans mwana mboka Franck Diongo na MLP ba ebongo ko commémorer a victime wana ba vaillant soldat na e o ba kufaka penza en plein champ de bataille yango boni lelo manifestation ezali pona ko commémorer ba héros ba kufaka présence penza ya ba député na biso ya mboka Congo ba combattant ba ministre ngaki penza ko honorer ba vaillant wana o ba kufaka mokola le 19 septembre 2016 to tino bola la rengeni ni cérémonie et salamaki pe quelques interviews pe message à moi mboka Franck Diongo et puis tu as une bonne nasi.
C'est la lutte libère, c'est la lutte libère, c'est la lutte libère. Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement, pas de changement, pas de changement. Sorti la lobby, Nako Koufa. 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 Malamu, Naloba, Nakoufa. Malamu, Naloba, Nakoufa. Malamu, Naloba, Nakoufa. L'État Moïli, Toboli. L'État Moïli est peuple. Toboli. L'État Ndoki. Toboli. L'État Moïli. Toboli, Toboli, Toboli. Merci beaucoup. Merci. Alors, sommaire, il y a documentaire maintenant, tourne à mon poussé. Les alliés, jour de la 17 septembre 2016. Vous voyez bien que l'élection, il fallait, et ça, les mains en 2016. De tous les Congolais, Papa Etienne, et son âme repose en paix. Vous voyez bien que Kabila ne voulait pas organiser des élections. Il voulait changer la constitution, modifier la loi électorale, vous voyez bien à s'organiser avec son agenda pour tout ça pour que en 2016 alternance et ça donc naki na Bruxelles biso nyonso toreconnaître ye mokonzi ya baopposa nyonso na Congo, autorité morale ya Congo, Mandela congolais akomaki président ya rassemblement. Quand tozongi na Kinshasa nde boyokaki apesaki oyo babengi préavis. Préavis elingi koloba ke non locataire ozwi 3 mois na suka nango otiki ndako. Donc le 19 septembre ezalaki date oyo seni esengelaki a convoqué scrutin pour élection esalema au mandat ezosila le 19 décembre 2016. Alors, le 19 septembre, Tosenga qui marche sur instruction, il y a président de rassemblement, président Tshisekedi. Ngai nazalaki parmi bato oyo basignaki ntango bainformaka gouverneur de la ville. C'était une manifestation autorisée. On a fait de réunion dans l'hôtel de ville. Toyebisaki bango lokola tokokuta na biso nyonso na triomphal bato bakoya na base na bango tokutana na triomphal. C'est comme ça que ngai navandaka na Ngaliema ndi nai nava na Ngaliema na makolo. Tango tokomi avant tokoma na centre supérieur côté ya polyclinique oyo ezalaka wana oyo ekitaka na Kamunganga barrière ya gère bomoni baimage na bango. Nous avons été bien organisés toyebaki toyekoya ne fils que image etikala mpona histoire. Tokomi wana baprake biso asasi mpe mindoki population bandimaki kokufa wana. Lokola bazalaki ka 6 militaires, ils ont été sages, ils ont décroché pour la population bandimaki kokufa. Le fait que papa était na pesaki instruction ngai moko pe nazawana, donc la population bomonaki motivation bazalaki nango badécroché tous les qui. Tango tokomi na pont
wana lunda bulu tokatisi tango tokomi na côté église wana ya pasteur Godé Boy moi police mokiza wana affrontement ebandi wana affrontement ebandi wana nde bomoni bagaz na masasi ebandi wana groupe oyo bazalaki liboso nde basoda na bapolisier babeti masasi mutu ya liboso oyo azwaki masasi papa na ye aza awa maman na ye aza awa parce que les gens ont rencontré des choses te représenter bino bango azaki étudiant na IBEN tango oyo ya mwasi amoni parce que baza bana bavandi quartier nga na vandaka nayebi bango na bapara na bango tango oyo ya mwasi amoni keleki na ye akoyi papa asali nini yondo lobi paf abeti masasi oyo ya mwasi akufi po adefendre eleki na ye omoni komona baimage aza likolo aleki na ye au même endroit babeti masas na babeti swaka étudiant azaki ancien président ya IBTP autaki kosala mariage omoni aza na bague na liboko atiki mwasi na zeli oyo bomoni makila ebele aza nzambe asungaki biso aza awa akobima nzambe asungaki biso tozwi ba disposition bamemi na hôpital ya pembeni oyo bomoni elamba ya rouge makila ebele nzambe asungi biso akolakisa bisika masasi ezwi awa ezwi na makolo nzambe asungi biso aza envie komona ye awa parce que les gens pensent que des mamans mi ajalobaki ils ont bachégé nini quand vous allez commenter vous allez voir ce sont des grands responsables des gens qui aiment le pays babuneli mabele ya biso pona mboka donc 4 ko bakuyaki wana 3 bakufaki sur place moko ayebaki kobika wana histoire ya Céline maman oyo asungaki biso tango biso toleki parce que bien que abomi biso wana pour la biso asuki ezalaki triomphale nous on a continué le pas tous a organisé bato fallait pas s'occuper na bato baza blessé bazalaki o bakufi bazalaki maman oyo combattante na ngai mabe ayebi mpe bana yango habité na kotika bana te à vous témoigner awa tango général Bisengimana pe général tango fort bakitaki wana ye alaleli bibembe parce que ye moko pe mwana ye soda c'est aza veuve militaire aza awa kotelema alaleli bibembe bano bana basoda po bana baza bana sile la sel kombaka ici na vandaka po bakufi wana oya makila ebele wana abana maza wana kitambo nde sikoyo nde chance tozwaki mpona bibembe wana 3 bamonana mpe oyo mpe tomaki na hôpital amonana parce que nous avons perdu ces jours là 12 combattants dont tozwika bibembe 5 vous avez des parents ici dont bana bamonani te mais toyebi ke omoi babomi mutu me bazwi ebembe bake na yango koleka mipandani nde ntango tozokoyi nde ti bomoni kokoma ezala triomphale ezala agression bomoni ndenge bakotaki ti awa na kati ya siège basali pillage te batumbi mutuka te basali mabe moko te voilà tina ya sommaire ya documentaire wana de sorte que
Mukonzi ya sika atala yango lokola ministre délégué à la défense aza awa tokopesa ye officiellement flash wana pour Mukonzi président Fachi atala yango batadra de l'homme tokopesa mpe bango mpo bayeba oyo bakosala yango badepute tokopesa mpe bango lokola ezalika mpona koexplike documentaire ndenge ezalaki dimoi mokili bamoni oyo basengaka bapreve oyo bakazaka makambo eza na solo te omoni ntango na moi bakomi awa basali omoni population baboyi kolongwa oyo bazalaki na kati ya combattant. Même les enfants dans une balle et Anna va promettre que na Boutou va bombarder avant. Na Boutou va bombarder avant. Biloko nyonso ordinateur biloko nyonso komona kibilimoko eziki. Komona que tant que tu na prison tous hommes pour réflexionner moke. Donc il y a des gens oyo bazo nyokwama banyokwama na dans la chair na kibomoto. Voilà un peu moi me pousser pour comprendre pourquoi documentaire voilà parce que l'image voilà c'est la première fois tout la savoir en public. Ça fait 3 ans tout le monde l'image tout tika la pour la sangoté disons que la sangoté pour que bituma la démocratie alternance bato oyo bandimaki ba instruction ba ordre et appel de la démocratie et vos vivants papa Tshisekedi ou ba discipliné bazali toujours ko ba bitumba nae. Voilà la vérité du 19 septembre 2016. C'est la première fois public qu'est-ce qui s'était réellement passé. Merci pour l'étape et l'explication documentaire. Merci beaucoup, Mambo Kairo Vivant, pour l'explication et la documentaire. Pour profiter à comment il y a ça c'est le gosso, il y a l'écolo, il y a voilà. Il y a des gens qui ont tout attendu. Omoni ukitoa kote gazana apiki na maramuke omona yeye mwana ba rush makile bele omona ende yeah bokota la tête nalobaki kolata bilamba bisika bato bakomona. Alors mwana bomoni oyo batikali nalobaki kolata bilamba po bato bamona bapere yango mwana bomoni na dokita Peter na cuise eza mokolo nini koto nini eza awa tika taramano oyo bakende koyiba oyo bakende koyiba yoyo omoni yoyo omoni naye ça c'est mon pays parce que les gens ont évité ma guerre pour la défense sur les amis. Mon oh ya mwasi mama bébé. Les Konaïens là, les Konaïens masa mugalo batali boya. Oya mubali pia ya, oya tena bana. Sasa ni bana kwa sasa kati ya. Azura. Okata hii.
Chanzela. Ok. Oyo ya mwasi wana oyo eziki otango babete masasi babete tina masasi atuni asali nini babumi badefendre leki na mwasi bamotuka ntina nga sina se komata oyo akufi aza tolekila grand sere na ye atikelima na 5 donc ndenge aza boye aza mosala te bana baza papa na mama akufa déjà donc adiki les orphelins. Joli quoi ça. Oh. Combattant. bakangi bazwi na chita basoda bapolisier babwaki na se bazwi masoko ya munduki e babuki likolo bandisa bato batala non, pesa ikane naye naye